butu eumeli na bomoi na ngai tongo ebonango kotana na miso bomoto nazomona te bilaka na yo natieli yo motema olobaki nakozala mokila te nakozala moto igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya Kanda taba ikote sensi nganda taba fenenene nganda taba chez Hugues la coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusuté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuwapi. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Raf Ngindou nde naninga mabete Congo promo Raf Ngindou aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc a mutanzala te. En tout cas félicitations, merci Sito Oumela. Raf Ngindou le présentateur la force créative Congo promo Boroto ça la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo promo. Avec Raf Ngindou, Congo promo ne tombera jamais. Piccolo Congo promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindou. Congo promo toujours, grande puissance. Come Congo promo qui torcos net na film. Congo promo babunda na nango. Raf Ngindou. Congo promo. What a plus, what a des boss là. Histoire à boulot. Ils ont vraiment passé mingi. Ande ko na biso, ba papa na biso. Ba grand frère na biso. Ba oyo bozo bala misusu mwasi. Azana mwana. Aina mwana na ina ndako. Oyo yo okomi misusu koluka obima na mwana ngo lisusu. Donc ils ont passé mingi. Donc maman a déplacé. Mais papa alingi kaka atante kaka mwana
pourtant pe mwana ngo pe abiazane pe faible te mwana ngo pa lenda na ye aboyaki na ye ye moko expliquer papa na ye vraiment on a salué na no tête ndai maboko banque autrement dit Etienne ine mutu asoutenaka code 001 fiche wanga edi masolo ndenge nini ezali et puis Pati Bicento l'homme idéal akati ya Panama wana babi garçon pembe on a salué donc Patrice de Jésus moto nanga akati ministre nanga Patrice de Jésus on a bengaki Patrice Dangola toujours azali azolanda ndenge nini masolo ndenge tozopanza après awa tokutane pa picha ni uruge motema ya tete eyebi kaka tokutana na poto tovanda lèvre babi couple vanda pose loka sili na tiomo donc topesi bino bamote place ozali nakoloba mingi te yabike mokonzi nanga aza wana akobalancele biso déjà toyoka nano mwa extrait nano ya makambo yango oyo mpona yabike bato ebele bozozela eza nini na place naloba nao mingi tolanda nao ndambo après tocontinue puis numéro ezali wana bobenga numéro ezali oyo tolingi bacommentaire na bino baréaction na bino par rapport ya makambo oyo tokoyoka lelo numéro ezali wana oyo bokobenga ata na mosika na whatsapp bobenga sikobaka aza na tokoyamba bino kongo promo koyamba bino tolanda ngo nao yaya nasalako mpona intere te nayebi koza mwana papa aza te mama aza te mama azali papa aza te okoli na papa te mais eloko etininga nasala yango nazoyeba te yaya nasalaka mpona intere te je fais ça parce que nalingi yo mingi yaya nazala mama aza na kisasa tanya nazala banyesi baza na kisasa osala nango osala yango banyesi nao te papa yokana loba yaya je sais que nasali mabe yaya nayebi yakisita motema nsima tanya pardo penda yaya yokelanga ata mawa yaya kitsaka ata motema yaya ne dis pas s'il te plaît ya mbala nsima so nasali susu yaya olobi yaya limbisanga pena yaya olapaka awa yaya nalapaka na reconnaître mais nayebi te eloko nini etininga yaya nayebi nazobwanga nango te yaya réputation na yo ngai na garde yango papa o lelo se mokili yoki ya makambo soni mpo na yo malgré kokomi diake mozokontinela osalanga mabe nasali yo nini papa lumba nanga nasali yo nini osekala bima comme ça mondanga lisu te ozala leso po mondanga lisu te osala ngo tika ntango na deboka ata mokomo te papa ata mokomo te papa ata mokomo te je suis déçu oza raison yaya pardon papa yaya pardoninga papa na boyi yaya s'il te plaît yaya papa pardonnez-moi. Yaya, ne pleure pas. Ne pleure pas, Yaya. Yaya, collez la soupe. Yaya, pardon, Yaya. Yaya, talangai. Yaya, accorde-moi une dernière chance. Accorde-moi une chance. Accorde-moi une chance. Accorde-moi une chance à Souka. Yaya, accorde-moi une chance à Souka. S'il te plaît, Yaya. S'il te plaît. Yaya, s'il te plaît. Accorde-moi une dernière chance. Yaya, pardon. Yaya, pardonnez-moi. Papa, le bagage était bon dans le ticket. Nous tiens dans combien de caméras maintenant dans le ticket. Nzamba zo kangana likolo. Yaya, nzamba. C'est dans mon angle de kasi. Nzamba zo kangana likolo. Yaya, zo ka cassette en nyefula ka s'il te plaît, ma chérie. Non ça souté. Le on la cassette nyefula. Nebite lo netinga yaya. Nelo mai. Naya mai. Na boy. Ya tu kasi na compagnon mais mai. Ya kasi. Yaya, ne fais pas. Puis ta chance à Souka Yaya. Puis Souka kaka. Accorde-moi une dernière chance. Non, ça sauté. Yaya, je te promets. Ça, il doit répéter en plus 3 fois. C'est pas grave, Yaya. Nazo reconnaître une chose. Pardon, papa, non, si porté. Si porté. Naïebi. Yaya, je sais. Namona tato bima, je sais. Yaya, Tiklanga une minute. Arrête de pleurer. Talangai, Tanya. Moi to fane awa. Zina likanisi mo mabete. Meloko yelinga na yebite yaya. Eloko ne yelinga na comprendre ngote tina ngana na zwa kamera na kechane ngwana. Na comprendre te. Na yebite yaya. Eloko tininga. Merci. Ya s'il te plaît. S'il te plaît yaya.
S'il te plaît. Yaya, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça, Yaya. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça, Yaya. Merci, papa. Merci, merci pour tout. Merci. Ne dis pas ça. Kolwa beauté, Yaya. Kolwa beauté. Kolwa beauté, Yaya. Tanya, Kolwa beauté. Tanya, que je t'aime, ma chima. S'il te plaît, ma fille. Donc nde bozolanda wana akangi papa eza vraiment pasi komona bapapa boye boyeki ndenge atuni adi estce soki debora ezalaki debora mosala debora po debora aza papa aza siko mwana na ye papa mwana ya papa wana papa Papa, combien de fois? Olanda. Boyo kada ye moko ndenge akospike na ndenge nini abombaki kamera ngo na ndenge nini nzambe aye kosala yeke adécouvrir kamera oyo ya bombaki wana olanda na Allez, calme. Yaya. Yaya. Ne touche pas, s'il te plaît. S'il te plaît, ne dis pas ça. Yaya, ne fais pas ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Je suis déçue. Yaya, nazo reconnaître nyonso tout. Nazo reconnaître. Tanya. Si papa komobenga mwana yaya. Ozomona ke. Pardon Yaya. Kiloba na Isaac, s'il te plaît. L'esprit mosusu ekotela bandeko na biso mibali na place. Ya, yesa, plan ta chance asuka. S'il te plaît Yaya. S'il te plaît. Yaya, yokata mawa. Kanisa te loko moka bolamo na sala. Papa. Ko kanisa bolamo sala nga. Yango tindanga na za toujours pena. Normalement logique des choses na mutu mona ko kanga mano du sou. Tout à fait. Nayebi. Eh papa. Nayebi. Mais nazo zonga ça toujours motema sima. Zonga saka sima Yaya. Que oza papa na ngai. Zonga saka kaya. Mais papa oza na ba intérêt na yo. Non, nazo intérêt mo. Si papa. Non Yaya. Osombela ngai loko kabelanga. Oza toujours na ba intérêt na yo. Tu sais pourquoi tu fais ça? Non. Nazo sala ngo. Tu sais pourquoi tu fais ça papa? Tanya non. Tanya, ce que nazo sala ngo, ce que nazo sala ngo. Un mot senga awa Yaya mafuta ezati Yaya. Na kopesa papa toketikanga. Nake kotika pona bikaki oyo kokoka nango te na bakisa. Eza pona intérêt te Yaya. Eza pona intérêt te. Yaya okobenga nga papa toketika na biki mbongo ezangi fona bakisa. Yaya, nazaki na 15 secondes na soma. Nasala ngo parce que tu es mon père. Nazana papa musuli banete na yo. Je sais Yaya. Non ça ngo na ben intérêt monté. Moi nazobenga papa. Mais on dirait que tango c'est la ngabola ngo c'est la koto. Ose la mupandi, c'est ça n'est-ce pas? C'est ça. Oui. Prévané dans la caméra. Prévané. Au tient la caméra dans la chambre dans le sukola sans le savoir. Dieu merci. N'habite ni nango zunga la kemeka chaussure na luka chaussure ni na la talobi. Dieu merci. Nous avons moi qui nza balinga. Nza balinga mini. Nza balinga be komela ngai. Papa, je suis déçue. Je suis vraiment déçue. Yaya, je t'en monter ma fille. S'il te plaît ma fille. Yaya, je sakata yasuka, s'il te plaît. Yaya, je sakata yasuka. Et à Jean-Jacques Motema Souka, s'il te plaît. Bon, ce gotika, tu peux maman mouké pour continuer place. Moi, na sigo, azo expliquer. Ndenge nini, amonela ki ndenge nini papa bombaki caméra ngo. Et puis aye kotia ache slip ya moi na mususu propre acha ngo likola caméra na pas bomba lumière caméra. JB Service, il y a José Baïla. Oui, bonjour papa. Allez, comment t'as réussi? Landanga na bureau alors. Ngane Mukolo agence José Baïla. Agence César basée à Rennes. Tous les voyages, ceux qui biloko comme Mingamona yaka pona kabula biloko ba dérive za les belete quoi. José Baïla, JB Service, Europe Mobimba, atie biloko pa na yo. S'il vous plaît papa, biso awa na JB Service avant que soit colis na yo, il faut qu'on vérifie ce qui biloko on est commis très bien. Ah, muto mukirite. Soda pour nous t'attirer collier. Bah refoulez yo. Et puis collier on a déjà signé. JB Service. Bah les sa pote, on est sur le loc. Et ça on va dire ça simple. Station s'intéresse na simanango au comment na JB Service. Zélan. Quelle a mené passer carte mémoire. Oui ziga. Hugues la coiffe Icoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Icoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes
comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Quelle tactique où le papa a donc et ça qui soni yegozonga na erzonga kanisi ke mwana amoni place a chaki caméra te aya koluka place ngo caméra zate accompagne ke mwana déjà monaki déjà yango moni papa komisi kolela lisusu boyoka explication bien chance mwana ngo a record papa na bazo sola papa na zo ebateke yazo record ngo mais vidéo ezali. Donc papa doit insister toujours mon alimbisa e après ça cassette wana après c'est na caméra comment na bino nyoso bozo tala bande ko nanga ba papa ba mama est-ce nana ngo pena ko aza pour que moi na ana pesa papa na zo ngisela cassette et puis na caméra donc o aza pour bobenga numéro zali na bobenga Congo pour mezali wana scène o rekani na Lyon dans la France na Lyon. Donc, bino mo boyo ka nyoso eza scène te ko ba montango eza pene à solo. Donc l'équipe est na famille mo boye tout temps à comboter famille mo elekani na kati ya Lyon. Donc pendant zo bino mingi nazo maloba mingi te boss to landa bango lisusu to landa place pene to ka lisusu continuité ya lisolongo na nemo na pene azo expliquer na papa. Pardon yaya. Te pardon pena. Il y a cinq minutes pardon. Pardon pena yaya. Je ta cassette longo la cassette bomba cassette mais on sa caméra. So mo ngala sai sus aussi cassette son sur la kisibato. S'il te plaît. S'il te plaît. Papa to malimbisa kayo. Elekimi ko le beli na ndimete ko kozongela ngo. Na ndima kite. Et na otu na bana to tika na osoki intimate. Otelinga ngo combien de fois? Na chete. Otelinga ngo combien de fois papa? Combien de fois? Tanyo sokola nga ke musala. Papa. Tanyo sokola nga ke musala. Papa. Tanyo sokola nga ke musala yaya. Pardon pena yaya. Pardoninga. Ya pardon pena. Yaya na yibina pardon pena yaya. Pardon pena yaya. Longola ta cassette bomba ka somo na sali susu. Ozon si cassette. Combien de pardon? Oui, les gars, t'as 1000 pardon, c'est à moi. Pardon, yaya. Qu'est-ce que t'as massima? Pardon, ma chérie. Pardon, pena. Pardon, pena. Pardon, pena, suka. Pardon, pena, yaya. Na sengo pardon. Mbele on rabutu mo papa. Pardon na ngayo. Te, ya kusabu te. On sona biju, fona sengina bima. Te, yaya. Yokangai. Tanya. Sengina bima. Boko misa penser mutu bisika mutakana kite. Tanya. Yaya. Tanya, soki na sali lisusu bomba cassette wana sajina kele pa watante na ngana ndima na kende te ko kende Tanya pardon Tanya na ko profiter na sima na ote parce que naza poso bima lelo te eza ba projet na ngati mais yo papa obimisanga papa obimisanga papa yo nem to obimisanga yaya ozo bimisanga papa yokanga suka parce que maman nga voyageaka pesa ngata in mais peut-être mbala suka voyager lisusu nini ko komela non ça sauter papa non ça sauter je te promets papa o promettenga prier ta pour nga yaya papa promettenga ko prier pour nga te
Priez pour Nanga. S'il te plaît, priez pour Nanga. On va prier pour la. Papa, papa va filmer. Tanya, vous allez monter. Pardon, Tanya, pardon, pardon. Et la PCA bijou maintenant raison. Papa, on va prier pour naïe. La PCA bijou raison. On va prier pour naïe. Attends, le balanga, on s'en ah. Papa, ça toujours papa. Dans mon colonna, azo biso bima, ngala bise papa. Ya bijou nana papa musute na kana ye. Sans le savoir, aïe bakuto sanga mabeko le kozo salai. Sans le savoir. Sans le savoir. Hein? S'il te plaît, 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 s'il te plaît. Papa, na baye na façon moko. Papa, na baye na façon moko so ebaki. O laksanga pena ke yote te papa nanga. Yango pena o laksanga na baye makasi. Nazo banga mususu pe muko mususu pe na kosu tukabona na zema mobalo na yebiti. No banga papa. No banga. Si. Papa, nini? Kamera zo tchepa ulu balango salango te. Papa, eso salango. Ah si. Eso salango papa. Eso salango papa. Tanya. Basi bali banda papa soko bima na je m'en fous. Tika bijou tika ovanda ta kimia na mona kaye. Mais ngate papa ngate. Ya pardonné ngai. Ya pina pardon sengi. Tanya pardon s'il te plaît. Ne fais pas. Tanya osante s'il te plaît. Tanya Seigneur pardon pina. Non ça soude. Tanya Seigneur pardon. Tanya Seigneur pardon pina. Pardon pina. Tanya. Papa, je suis désolée. Allez, bichon. Na bombele na caméra na cassette na ozong selon moi. S'il te plaît. Kay butu mo kate papa bangani. Butu mo kaka. Na ozong selon. Na epi ko reconnaître mais na ozong selon lobby grave c'est. Na ozong selon lobby. Ne fais pas. Butu mo kaka papa na ozong selon lobby. Je suis désolée. Papa na oki nanga pardon mais na ozong c'est la ngo lobby. Ezaka butu moko. Comme ça tanti mi fa ozala lobby e bijo zawa. Na misu na bango na zui caméra na yo na cassette na yo. Otala ba biloko na ondengo tchako omona. Na pression yango. C'est tout papa. C'est tout. Donc bozo ka omona. Omona ngo. E bi ba vina bino tozela. Ba vina bino. Otchaki bobo se ba tosenga mona ngo to. Ba continuité nango. Continuité nango bola na YouTube. Na Congo Promo toujours to bengisa bino nyonso bo s'abonner continuité ya lisolo oyo bola nango na Congo Promo na YouTube. Donc ba oyo ba s'abonner na mute bokenda rapide pour continuité nango bola nango kuna et puis na ba appel na bino pe to zela pe ba appel na bino na ba remarque na bino nyonso puis na ba vie na bino nyonso o bino bolinga koloba pour à propos ya papa wana et puis na à propos ya mwana wana tout tozozela ngo o continuité bola nango na kata Congo Promo vraiment eza passe pour na omona bande kwa boys ko mama a voyager ebika tiki mwana tiki bana na maboko ya papa baza malamu mais tala na sima ndenge papa azoya kobebisa makambo et puis na ndeko moko na yebi dada na kati ya Houston yalobaki mwana alimbisa papa pour libala ekomi pasi bato toyokana mpe ba réaction na bino ba maman ba papa numéro yango wana bobenga donc auto saluer bato nyonso balandaka toujours Congo Promo Sam Mulume le boss apesi tonto bokulaka motema Olivia Mosisi topesi mbote tobosante babi tete ndai maboko bank autrement dit ATM fisho wanga ebi masolo tobosante Pati Bicento Escobar azozela kaka l'homme idéal akata Panama wana tobosanité de Bei Bempao petite sœur propre de topesi bambote topesi bandeko nyonso obalinga code 001 Billy Chibasu motema ya diamant noir
Billy Chibasu, Jiko Gaiko, topesi mote Basho Bashala, bamote place Bozali, bandeko nyonso balinga code 001, auto saluer bino balobi Deborah Berodes Mosa Pembe, Vanessa Babote Mosa Nzela Lino, tobosanite Dani Lorenzo, boyoma na kati ya Houston wana boyoma topesi bamote, tobosanite Imani Mitim. Donc Imani topesi mote, donc Pichan Uruge toujours Pichan Uruge motema ya tete bamote place Rosali, donc bandeko nyonso Chiko Samu Pati Samu, président Pichumongo Caleb Lola, mon président Caleb Lola bamote na yo Kajeri Nyembo bamote place Rosali quoi. Donc à suivre bola nango na YouTube ya Congo Promo, donc pour na lelo na live ya Facebook ya page na biso Congo Promo obiso topona oye kanga masolo, donc tosuki awa napesi mon boss Rafingin bamote place Ozali quoi. Ciao. Yokanga yaya nasala ko pour l'intégrité mais because mon papa zate mama zali papa zate ko na papa te mais lo betinga na sala ngo je bate yaya nasala ko pour l'intégrité. Je fais ça parce que la lingio mingi yaya nasala mama zala kisasa tanya nasala banyesi basala kisasa baza oh sana ngose la banyesi note papa te yokanga loba yaya je sais que nasala mabe yaya na yebi ya kisita mutema si tanya parto pinda yaya yokelanga tamawa yaya kitaka tamutema ya ne dis pas s'il te plaît yambala sima suna sali susu yaya lobi ya limbi sanga pena yaya olapaka awa yaya na lapaka na reconnect mais na yebite loko ni tininga yaya na yebite olela awa papa na kate soni na yo yaya na yebi na sobwanga na ngote yaya na sobwanga na reputation na yo ngai na garder yango papa olelo se mokile yo kia mamba soni pona yo malgré qu'on comédie que mozo continue à faire nga mabe nasali nini papa le bana nasali non c'est quand même bima comme ça mon anga lisute posa ya leso po mon anga lisute oh sana ngoti ka sangu na Deborah tamukomote papa tamukomote papa tamukomote je suis déçu na yebi ya osa raison yaya pardon papa yaya pardon ninga yaya papa na bina boyi yaya s'il te plaît yaya papa pardonnez-moi. Ne pleure pas, yaya. Yaya, collez la soupe. Yaya, pardon, yaya. Yaya, talangai. Yaya, accorde-moi une dernière chance. Accorde-moi une chance. Accorde-moi une chance. Accorde-moi une chance à Souka. Yaya, accorde-moi une chance à Souka. S'il te plaît, yaya. S'il te plaît. Yaya, s'il te plaît. Accorde-moi une dernière chance. Yaya, pardon. Yaya, pardonnez-moi. Papa, le baga vete, banda dotika do tsenga da kombele kamera banda dotika yo. Nzamba zo yoka ngala likolo. Yaya, nzamba. Sena mona ngote kasi. Nzamba zo yoka ngala likolo. Yaya, zoka cassette ngoni fula ngaka, s'il te plaît, ma chérie. Non, ça soute. Le ngala cassette ni fula. Na ebite lo netinga yaya. Na lo mai. Na mai. Na boy. Ya tu kasi na compagnon mais mai. Ya kasi. Yaya, ne fais pas. Prends ta chance à Souka, yaya. Y'a Souka kaka. Accorde-moi une dernière chance. Papa. Non, ça sauté. Yaya, je te promets. C'est ça que nous répétons en plus 3 fois. C'est pas grave, yaya. Nazo reconnaître une chose. Pardon, papa, non, si porté. Si porté. Na yebi. Yaya, je sais. Namona tato bima, je sais. Yaya, yoka arrête de pleurer. Talangai, Tanya. Moi je te fais awa. J'ai na likanisi mo mabete. Mais loko yelinga na yebite yaya. Eloko ne yelinga na comprendre na ngote tina ngana na zwa kamera na kechane ngwana. Na comprendre te. Na yebite yaya. Eloko tininga. Merci. Ya s'il te plaît. S'il te plaît yaya. S'il te plaît yaya. Yaya, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça yaya. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça yaya. Merci papa. Merci pour tout. Merci. Ne dis pas ça. Koloba boiti yaya. Koloba boiti yaya. Tanya koloba boiti. Tanya, que tu t'as monté ma chima, s'il te plaît ma fille.
nabengaki Isaac nalakisi Isaac. Oh, nalakisi Isaac. Nalakisi Isaac. Pourquoi t'as dit Isaac? Isaac ozala témoin na nga alobaki nalakisa ye papa. Okope na niveau wana. Si papa, parce que nakomi na suka, je suis déçue. Tania, même okomi déçue, yaya okosanga bla papa na niveau wana. Ah papa. Na papa na uti. Si quoi papa la nga. Tania. Ah non. Papa kozala mabe. Ah non. Papa tazala mabe. Voilà te papa non. Azaka toujours papa. Voilà te papa. Ça n'aura mabe mususu mais jamais kolingo ma volume nga. Ah non. Papa, combien de fois? Tania, pourquoi t'as fait ça? Combien de fois? Pourquoi t'as fait ça? Combien de fois, papa? Combien de fois? Tu continues encore à me faire du mal. Combien de fois, papa? Allez, calme. Ne me touche pas. Yaya. Ne me touche pas. Yaya. S'il te plaît. Ne me touche pas, s'il te plaît. Yaya, s'il te plaît, Yaya. Ne dis pas ça. Yaya, ne fais pas ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Je suis déçue. Yaya, nazo reconnaître nyonso. Nazo reconnaître. Tania, pardon pour sanga boite. Yaya, atolaki Isaac promis ate. Je vais casser ton niveau là, kilo bakana Isaac. Pardon Yaya. Kilo bana Isaac, s'il te plaît. Yaya, s'il te plaît. Yaya, kitaka ta mutema sima. Yaya, yesa plein ta chance suka. S'il te plaît. Yaya. S'il te plaît. Yaya, yokata mawa. Kanisa telo ko moga bolamo na sala. Papa. Kanisa bolamo osala nga. Yango tindanga naza toujours pena. Normalement logique des choses na mutu mona ko kanga manon lisu. Tout à fait. Nayebi. Eh papa. Nayebi. Mais nazozong ça toujours motema sima. Zong saka sima Yaya. Kyoza papa na ngai. Zong saka kaya. Mais papa oza na intérêt na yo. Non, naza intérêt mo. Si papa. Non Yaya. Osombela ngai loko kabelanga. Oza toujours na intérêt na yo. Tu sais pourquoi tu fais ça? Non. Tu sais pourquoi tu fais ça papa? Tania non. Tania, ce que nazo salango, ce que nazo salango. Aya mosenga nga awa Yaya mafuta ezati Yaya. Na kopesa o papa toketikanga. Na ke kotika pona bikaki oyo koka nango te na bakisa. Eza pour intérêt te Yaya. Eza pour intérêt te. Yaya okobenga nga papa toketika na biki mbongo ezangi fona bakisa. Yaya, nazaki na 15 ona na soma. Na sala ngo parce que tu es mon père. Nazana papa musuli banete na yo. Je sais Yaya. Non ça ngo na intérêt monté. Mais on dirait que tango sela nga bola mo sela koto. Osela mupandi, c'est ça n'est-ce pas? C'est ça. Oui. Prévané dans la caméra. Prévané. Au tient la caméra dans la chambre dans le sukola sans le savoir. Dieu merci. N'habite ni na ngozunga la kemeka chaussure na luka chaussure ni na la talobi. Dieu merci. Nous avons moi qui balinga. Nous avons balinga mimi. Nous avons balinga be comme ngai. Papa, je suis déçue. Je suis vraiment déçue. Je veux t'en s'il te plaît ma fille. Yaya, zon sakata ya suka, s'il te plaît. Yaya, zon sakata ya suka. Yaya, zon sakata mutema suka, s'il te plaît. Kanisa ta iloko mo kaka. Na yebi ndima benanga na ndimi nyoso tuna sali yo. Na yebi koza mwana okoko sepela na ngota mukete. Mais Yaya, pardon. Na seki mon frère, moi papa nga. Naza bano te bayaka akomisi mobala maman na likangu na to mobali ne. Je ne suis pas na naza bongo te papa. Naza bongo te. So nana poso linga na mobali banda yo te papa. Je sais Yaya. Qu'est-ce que tu as dit? Soki yokatama. Na ndimi bagafu na ngai. Alimbisi na nga mais na regarder caméra wana na cachette wana na ko garder yango bien. Na ko garder yango. Yaya, boma. Na ko garder yango papa. S'il te plaît Yaya. S'il te plaît. Yaya, longola caméra na. Longola cassette. Na ko bomba yango nyonso papa. S'il te plaît. Te caméra la tisa na chaka banini wakocha. Ah, yo ndem to heba papa so somba mususu luka mususu yo ndem to heba papa. Je suis déçue. Je suis déçue papa. Yaya, na singe. So ko faire una chambre zo lobita mo sino yana la kisi. Ah oui. En plus tanti mi fait aux lobby. Ah. Si papa. Si papa. Na robimisa ngo lobita ngo bakoko boni balé. Alors quand on a posé la caméra la bimis na pesi bango cassette comme ça na pesi caméra na yo papa, je suis déçue. Ah oui, je suis désolée papa. Yaya. Je suis désolée. Na pas na yo, pardon. Na singe pana 1000 fois pardon. 1000 fois kitaka ta mutema. Kitaka mutema. Désolée papa, je suis vraiment désolée. Aïe, pardon pena, pardonnez-moi. Yaya, pardon pena. Na singe pena pardon 1000 fois. Yaya, pardon pena yaya. Na zo reconnaître na singe 1000 fois pardon. Yaya, na singe 1000 fois pardon. Na grande. Yaya. Non sakata mutema sima, s'il te plaît. Non sa mutema sima. Na ça mutema sima limbiso papa mais non pas sur caméra. Yaya kusani wana. Yaya, papa, yokanga. Non pas caméra. Ne dis pas ça, ne dis pas ça. Yaya. Papa non pas caméra. Je te dis la vérité, non pas sur caméra. Naza na posa mbongo noté papa.
na peso nde caméra te pardon parce que eza nzoto na nga o eza na kati ya caméra wana longola cassette bon oyebi bien ke na so na uti kosuka na kotaka na chambre na nga fo nazala ni mpo napakwa mafuta na nga bien nazala l'aise ozwi caméra otielinga na chambre lokwa cette fois-ci totrouvaka yango likolo ale obimbala yo mbala oyo sikoyo otiango na se mpo tomona te ozwi caleçon ya Déborah ozipi place éclairage ezaka mais papa to na monya nayebi yoka na biso to na koti na chambre na lati na nga na sai na nga makambo na nga nde nasaka eswati nalingaki nabima nasimi porte nabima na raisonner nazalaki na machine nakanga natia baponte ya pantalon na nga oyo na olata lobi nazongi eswati ninga naluka chaussure na olata lobi nakipe chaussure nini na olata lobi na pantalon wana natia motu boye noki makelele natali na telefone na nga batelefone na nga eza likwa mbeto natia miso bien namoni caméra papa nakomi lokwa kizengi na kati ya chambre nakomi lokwa kizengi na kati ya chambre nakomi lokwa mutu mona kufeli mutu na kati ya chambre nakangi yango photo position otielaki yango nakangi yango photo na telefone na nga yokangai je suis déçu pardon nasengi yo pena pardon nasengi yo pardon soko yokanga tamba ya suka s'il te plaît s'il te plaît accorde-moi une dernière grâce accorde-moi une dernière chance s'il te plaît ya nasengi yo s'il te plaît papa je suis désolé zonga sa motema sima ya para limbiso mena pe o caméra s'il te plaît zonga sa caméra na koti la cassette s'il te plaît na pe songo lobby nasengi pardon na pe songo lobby papa ya oli pelo na songo na pe songo lobby papa c'est pas grave pe songo lobby papa nakopesa caméra na lobby nakopesa caméra na yo lobby papa na pe caméra na lobby pe so tovandi na papa nani biso sikoyo kosimbanga so na nzoto te oyambanga pe te ata tozongi ndenge tozala oyambaka nga te kosimbanga pe na nzoto te kosimbanga na nzoto te promesati na osimbo so te kasi limbisanga naseka bolimbisi yaya limbisanga s'il te plaît non ça sauté nayebi oza déci c'est normal oza déci ya solo yaya nazoyeba limbisanga yaya pardonne-moi ozongisanga mpe nolakisanga mpe nake yo nde papa na nga te yango nde eloko olakisanga si papa yango nde olakisanga ke yo nde oza papa na nga te yango nde olakisanga oyo osala nga ese osala ngo na Déborah un jour papa osala ngo na Déborah un jour eza biloko mosusu esalamaka nazokana yango teke nasalango mai na comprene telo netinanga nasalango accorde moi dernière chance te papa po tika po lapa po continuer lisusu te fo mebima parce que tonke nga na ogarde yo na obomba salite na yo ozokontinue kaka kosala nga mabe naosala mabe su te okontinue kosala nga mabe papa lelo soki eyindeli nga nalobi ke ebandaka boye ezalaka boye bato mpe baopesanga to baoyeba te ke osali nga mabe ebele nga na bandaki kogarde yo papa namoni bolingo olakisi kati nanga ngani nazangi bolingo mpa na yo oza na bolingo me ya intérêt ah si papa ya intérêt papa arrête yaya sozaka bolingo intérêt nakoba lopeso emwa nini te napesaka pasi kozangi eza te nayebi te papa eso comprendre moni eza na eso comprendre nga ke na mwana mwasi mona natikaka lesale te parce que so natikaki lesale mbenga no lelo tokoma kobima oui ou non oui papa oyebi yango très bien so nazalaki mwana mwasi moko natikaka lesale mbenga nono tokoma kobima mama nanga mpe aza te bokomi na oyo yanga na nsima obe ata aza wana tokoma osala baventure mai na mwana mwasi moko naza bongo te papa osi okomprendre no yango okomprendre oyebi yango très bien na mwana mwasi moko natikaka lesale te na vi nanga jamais na okoma mbanda mama nanga qui pleuve qui neige anyokola nga asala nga nini akotika toujours mama nanga ye nde aportaki nga 9 mois ya libumu na ye pardon pena ya naseka pardon pena pardon kitika motema nsima ya s'il te plaît s'il te pardonne nga kitika motema nsima ya pardon pena nosasu te pardon pena okenda otala ngo nde otikaki si ebon remarke nde nini eza te okenda oluka ngo ti olongola otala soki aza ndenge nini alati ndenge nini tusi bandaki ndenge nini asi papa bo sikoyo oyebi nde nike na longoli yango oyebi nde nike na longoli yango obe okeluka mbuma te ntango okeluka mbuma nde ntango oye otuninga est ce que yo ça va na biso ke ça va mo comprenez que ça va ça ne va pas parce que na remarqué kotielaki nga caméra et puis na longoli yango papa boete boete papa nalimbisi na ngao mena mpe o caméra pardon yaya pardon
longolaka cassette wana boka cassette so bomba cassette bombi cassette elimbisanga pianga na luki faso ya kokanga caméra na nayebi nde bakanga caméra te nayebi nde bafungola caméra te nasala bo nazo comprendre te nazo mi filmer na tie ba mo na lobby o nga na kokia koloba na pleurer avant na luka ndenge bakanga caméra na ta na monyango na olela ma miso yebi mate somo na kokatela comme comme tauti perdre mutu na lobby liboso ya caméra na tie ba mo na ngali liboso ya caméra bomba cassette wana bomba longola cassette bomba cassette caméra na cassette na bombi na bombeli yo papa ko banga te na bombeli yo na limbisi na ngao mais na bombeli yo na cassette na caméra na bombeli yo yaya na pengo lo yoka ti yaya pardo pena yaya ah ouais pardo pena na kopesa ngolo na bombeli yo ka na buto lelo butu mo ka na singyo pardon papa butu mo ka na bombeli yo cassette na caméra na pengo lo biton bijo ya ya na singyo pena pardon ya pardo pena yaya please yaya ya pardon pena papa au senga pardon combien ce n'est pas grave yaya c'est pas grave ce n'est pas grave papa maman somo bozo ba c'est pas grave pardon yaya ya na singyo pardon quelle malédiction zo lukela nga papa oui mais c'est ça malédiction zo lukela na sengi pardon yaya non ça shooter non ça shooter na pesa ngolo biton ya bijo ya pardon yaya ne fais pas ça Tanya pardon yaya te pardon pena ya na sengi pena pardon pena yaya Zota cassette, longola cassette, bomba cassette, mais on sa caméra. Sur mon gars, la salle, aussi cassette, on sur la xibato. S'il te plaît. Papa, toi, ma limbe saka yo. Et l'équipe me colle belle, n'animate au kozonge là. N'anima quitté. Et non, tu n'as pas de tika, n'a aussi une semaine. Au tielinga ngo combien de fois? Nachete. Au tielinga ngo combien de fois, papa? Combien de fois? Tanyo sur la nga ke musala. Papa. Tanyo sur la nga ke musala. Papa. Tanyo sur la nga ke musala ya. Pardon pena ya, pardoninga, ya pardon pena. Ya na yubina pardon pena ya. Longola ta cassette bomba ka somo na sali susu, ozon si cassette. O laksi batu cassette. Somo na sali susu, pardoninga ya. Pardon ya. Kitam te masima, pardon machi. Pardon pena suka. Pardon pena ya. Na sengyo pardon. Mbele onga butu mo papa pardon na ngayo te ya kusabuite no sona biju fona singina bima te ya yoka ngai Tanya singina bima boko misa penser mutu bisika mutakana kite Tanya soki na sali lisusu bomba cassette wana sajina kele pa wa tante na ngana ndima na kende te ko kende Tanya pardon Tanya na ko profiter na sima na ote parce que naza poso bima lelo te eza ba projet na ngati mais yo papa obimisanga papa obimisanga papa yo ndem to obimisanga yaya ozo bimisanga papa yokanga suka parce que maman nga voyager pesa ngata in peut-être mbala suka voyager les sous ni ne ko komela non ça shooter papa non ça shooter je te promets papa o prometenga prier ta pour nga yaya papa prometenga ko prier pour nga te prier pour nga s'il te plaît prier pour nga yaya Tanya tala yokanga yaya Tanya pardon ko sa suti. Tanya ko sala ngote. Pardon pena Tanya pardon pena singo pardon. Na pesa biju mena raison. E makambo musu so lubanga. Na pesa biju raison. Pesa mama nga raison. Ata lubanga na ozongisa mpenza papa azata toujours papa ta mukolana. Azo biso bima ngala bise papa. Ye biju nana papa musute na kana ye. Sans le savoir, aye bakuto sanga mabeko leko zo sala ye. Sans le savoir. Hein? S'il te plaît. Papa. Na baye na façon moko. Papa, na baye na façon moko so yebaki. O laksanga pena ke yo ndete papa nanga. Yango pena o laksanga na baye makasi. Nazo banga mususu pe mukomusu pe na ko sutuka bwana na zema mobalo na yebite. No banga papa. No banga. Si. Papa, nini? Kamera zo tche bolo balango salango te. Papa, eso salango. Ah si. Eso salango papa. Eso salango papa. Tanya. Salango. Basi bali banda papa soko bima na je m'en fous. Tika bijou tika ovanda ta kimia na mona kaye. Mais ngate papa ngate ya pardonner ngai ya pena pardon na sengi
Tania. Tania, pardon, s'il te plaît. Ne fais pas. Tania, vous sentez, s'il te plaît. Tania, Seigneur, pardon, Pena. Non, ça soude. Tania, Seigneur, pardon. Tania, Seigneur, pardon, Pena. Pardon, Pena. Tania. Tania. Papa, je suis désolée. Allez, Bichon. Tania, on a cassette, bomba cassette, bien. Na bombe na caméra na cassette na ozong sur le monde. S'il te plaît. Tania. Kay butu mo kate papa bangani. Butu mo kaka. Na ozong sur le. Na zo reconnaître ma bien sali. Na epi ko reconnaître mais na ozong sur le lobby est grave c'est. Na ozong sur le lobby. Ne fais pas. Butu mo kaka papa na ozong sur le lobby. Je suis désolée. Papa naoki nanga pardon mais na ozong c'est la ngo lobby. Ezaka butu moko. Comme ça tanti mi fa ozala lobby ya bijo zawa. Na miso na bango na zui caméra na yo na cassette na yo. Otala ba biloko na ondengo tchako omona na pesi yango. C'est tout papa. C'est tout. Ko tchako omona. Fo mona ngo. Fo mona ngo papa. Ah si. O tchaki bo so ba to so na mona ngo to linga kotala. Nangala tala. Voilà. Siko otala ngo lobby. Mpona tala sote ya. Te papa kotala ngo lobby. T'inquiète pas. Na ko pesi ngo lobby. Na pesi ngo na miso tantini mi fina miso ya biju na sengi na bima na kite bino. Na kende ko tele. Pona miso na place au kende te. Na ko ke Paris te tant que ba dossier na ngama kam nangeza na Lyon. Na ko kende bongo te na miso na place au kende na mutu te na mbongo futela ndaku te. Pardon. Na mbongo futela ndaku te papa. Na sala te. Na sengi pardon. Na ko senga lobby na kite. Na tika yo. Ah si. Ozong sur l'angle lobby papa. Tana sengi pardon papa na pardon no mena limbition na ozong sur caméra no lobby na cassette na otala lobby. Comme ça biso sto vanda to chango to dali. Film kitoko. Ya bien. Ya na sengi pardon po ya. Ya ata mbala suka na sili. Ya pardon pena ya. Juste mutema sima s'il te plaît. S'il te plaît ya. La grande s'il te plaît. Juste mutema sima. La grande. Moi si na yo la grande. Ah si. Moi c'était. Té. Bon si ko soki moi c'est toi la caméra moi bolumbu nanga pourquoi? Ya. Papa. Webelo otinda kote. Yo yeba ka loko otinda kote papa. Naza mutu na ba défaut na ngai. Wana te papa. Zana ba défaut mutu so eza valable ke muta ko limbiso facilement. Mais wana te. Wana te papa. Nazo yeba ya. Olingo mimina nga malédiction na vie na nga ko papa. Non wapi? Limbisa ngai s'il te plaît. Papa. Tena ketata mutema sima. Nalimbisi na ngayo papa, na pesa mo lobby. Pardon pena. Na pesa lobby papa. Pardon pena. Papa kesa no musalo sala ko papa na posa zali bobo changa na za bienti. Bienti funa ke na sota mo pepe. Comment ça se bien na moment. S'il te plaît, s'il te plaît. Na senga ta pardon pena boya ya. Ya na sengi pena pardon. Moi on était là. On a toujours gardé le contact. S'il te plaît. Ce soir d'avocat. Tania. Osalanga mabe. Nayebi. Osalanga mabe papa. Nayebi yaya. Et comment zongisa et comment la vente bona zo raisonner que na papa te kona comment kolela. Et tinanga moko musuna za photo papa na ngala tena na nini na profil na yo vandaka ya bija monyango. Altuna nga lobi siko o tia boyela kisema nini. Sans le savoir ayeba pourquoi la tia kango. Alobi na ngala jina longoli yango mbala mo. Mais nazaki na raison ko tiango. Accorde-moi une dernière chance. Accordez-moi une dernière chance. Na vie mon soit accordé ta dernière chance. Accordez-moi ta dernière chance s'il te plaît. O ezambali bosote nimba mi bali. Ce n'est pas yaya pardon. Nimba la mi balo sa. Pardon nimba la mi bale. Pardon. Yaya pardon yaya. Pardon yaya. Pardon. Pardon yaya. Ya kitaka mtema si mela ma ya pi. Ya pardon. Yaya pardonnez ngai. Kobima teke ponga na sali lo kobima. Ya na saso. Papa, eza raison. Te, papa, eza raison moko za valable ata na bisi nani. Eza raison moko za valable. Je reconnaître ya. Eza valable. On a un téléphone. Allô, t'as une fille? Oui, t'as une fille. Ça va bien. Et le domaine Saint-Jean-des-Croix, le 25 de Garnier, vous connaissez cet homme? C'est lui qui est censé les avoir achetés? Jamais vu. En tout cas, c'est pas de mes habitudes.
week-end. Tanti Mifi. Ok, vraiment, on tout ça, un message sur Tinder. Non, vraiment pour ça, non, vraiment pour ça. D'accord. Ouais. D'accord, t'as senti. D'accord. D'accord, t'as senti. Problème, c'est que... Bimaki. D'accord, t'en tiens fait. D'accord, t'en tiens fait. Bisous, t'en tiens. Merci. Bye. S'il te plaît. S'il te plaît. Você que olha na tina, não posso usar. Vem comigo, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. O sala nga pas ndo kanga kanga bigana pota na ngeza no besu papa. O kanga kanga ite. Sini bena pardon ya. Pardon nga ya tala mai. Tala mai. Papa na lim bon na sala na limbisio. Tala kasite. Tala mai s'il te plaît. Tala. Pardon nga. C'était pourquoi elle a fait 24 ans de relation en France jusqu'à 3 ans de prison. Merci. S'il te plaît, oui. Tu dois être irréprochable. Elle ne fait pas ça. J'appelle ta mère là. On va parler ensemble de la sanction. Toujours comme ça. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas. Abonnez-vous à masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que... Coucou, c'est Nathalie Makoma, promo sur Cepela TV. Cepela TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement à Cepela TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya, parce que promotion, et Zaline copier la moto. Cepela TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma, à bientôt.